est-ce que lelo okoki kolela? Est-ce que lelo okoki koselamante mpona koloba ete nazali kokondane bato oyo balobaka Koffi Olomide? Pourquoi bango nde bazali wana bakoki kosolobela bamusicien nyonso te? Pourquoi bango bakoki kosala boye te? Est-ce que bino bobandi mpo biso tobanda? mingi na lobeli oyo bato bazali bapanzi sango oyo bayekolaki mosala wana ya solo ozali na raison. Ozali mpenza na raison. Bato bayekoli mosala wana likambo ya lite bayekoli yango mpona ntina. Est-ce que yo ozali kosala yango? Mama wa taifa ko pesa makanisi pesa soko bakiselo ko bakisa soko pesa implici pesa soko koko bakiselo ko moko bekoki ko salete makambo kende malamu kende. Vous avez adopté mauvaise condition ya mafinga ya makambo mabe. Voilà, aujourd'hui ça vous attrape. Vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Même marketing na bilo vous n'arrivez pas. Ça vous arrive, ça devient maintenant compliqué. Vous êtes coincé parce qu'il y a plus au moins je ne sais pas combien de fans au bazali contre bino parce que vous avez voulu ça. Mama wa taifa ejikati. Malgré on kolamba batu sur na plateau na bango, on savait que non, quand on parle de grand H, que ça comme on a joué piano. Mais ça qui na mafinga te, ça qui na ba polémique royale. Vous chez vous là-bas ce n'est pas polémique royale et pas la bino ezali mafinga, ochola, d'émigration, de n'importe quoi, les injures. Et donc vous allez même au-delà de tout ce que je suis en train de dire, tout ça là pour vos propres intérêts. En tout cas, il faut changer. Aujourd'hui, il ne faut pas venir pleurer. Aujourd'hui, il ne faut pas venir se prendre. Aujourd'hui, il ne faut pas venir kolela. Ataba lobi soko leli, maya mi soko bimate parce que yomo comme to banda mabe, il faut changer. Mama wa taifa ejikati. Boshika TV News, babalanda kabiso mokili mobimba. To pesibino mbote, to tombeli bino boye ibola muna Jika TV News. Chaîne moko o etonda na ba news ya malamu batu nyonso yo balingaka koyoka ba news ya musique balinga koyoka actualité ya musique balinga koyoka makambo ezali koleka na monde ya musique tozali kosenga na bino bo s'abonner bo liker bo partager massivement comme il faut parce que ici il y a que l'actualité ya musique na biso sans oublier que notre tozali elongo na bino. Merci beaucoup na pesi mbote na batu nyonso balinganga batu nyonso basutenanga batu nyonso bazalaka wana na kati ya ba commentaire batu nyonso o bazalaka wana pona ko apporter nga main forte pona ko soutenir nga pona ko aider nga. Maman Sidonie de mon cœur, je te salue, la grande sœur, la maman de beaucoup des enfants, je te salue. En tout cas, je salue presque beaucoup de personnes. Papa Gaëton, je vous salue. Pourquoi pas Papa William Okende, je vous salue aussi. Pourquoi pas la petite Dore de Brazzaville et la grande dame, je te salue aussi. Pourquoi pas ma famille, Fabrice Man de derrière caméra, je te salue. Bienvenue chez Jika TV News. Merci beaucoup. Depuis le binayoki, Mupasula, azali ko critiquer bandeko, baninga na ye bapanzi sango. Baninga na ye bapanzi sango, baninga na ye babeta na bango masolo, azali koloba eke ezali soni, kotala bato balobelaka Koffi, kotala bato balobelaka Ferré, kotala bato balobelaka bango, balobelaka batu mususu, balobelaka Fally Ipupa te. En tout cas, on a pour expliquer que pour la kisanga émission ya kitoko ya malamu sala pour na faire rigola. À part ko ya mbabato ba critique ka faire rigola na plateau na yo. À part ko ya mbabato yo musala na bango ali ko critiquer. Musala na bango ali ko tuka ba emindile ya mboka na biso. Lelo tango komeli bino mwa pasi na ngambo na bino. Tango komeli bino mbilinga na makambo bino moko botumolaki. Bolobaki ete po biso totombola musicien na biso esengeli tokota na monde ya mafinga esengeli biso tofinga na esika tolobela misala ya musicien na biso esengeli tokota pena na bosembo na bokondoli to banda kofinga baninga yaya okoki kolela te epeki sami kolela okoki kosela mantete okoki koyoka kapasite ndeko na ngai ya mobali esengeli yo okanga makaka na musala na yo parce que mayo osalaka biso tokoki kosala yango te. Oyo la kisaka bipai na yo biso tokoki kolakisa yango te.
atako na lobakete motema na ngai to ngai na poni na lobelaka moto kingandi soki actualité ya musique ezoko leka na mboka na biso na kanga munoko te mais tu kanga munoko te ezali makambo ko ta mboka na ngai ezali makambo ko ta la mboka na ngai ya solo na bosembo ya solo soko ebiete okona kamabe soko ebiete osala kamabe yo ko diko telema te obanda kolela obanda ko s'attaquer na baoyo bazali ba légende na baoyo bazali basali musique elongo na lisanga nana kokaki kotuna bino bozali ba emayele bino bozali bato ya bosembo bozali bato bozali na bwanya ya solo soko lobiete nali kolobela mingi ba batangaki ya solo biso totangaki mwa moke mosala oyo tozali kusala toyokolaki yango tozali na mwa papier moko ebombami quelque part yali mabete mais kasi motuna wana ezongela yo ndeko na ngai motuna wana ezongela bato nyonso yo ozali na ngambo ya bato basingaka bato butu mpe moi elongo na bato nyonso bazali kobima butu mpe moi misala nini ya fere gola oyo bino bosi bondima misala nini ya fere gola oyo fere gola azali kosala bino bondimi yango tomoni mpe toyoki ke ya solo fere gola asali mosala yo ofungoli kamera na yo ofungoli plateau na yo ofandi na bosembo mpo ozali kokundola olobi ete ngai na ndimi misala ya fere gola tomboli bendele ya mboka na biso fere gola asali misala ya minene fere gola asali lakisa ndakisa mpo na lobaka ete na lisanga bonganga wana bolongolaka mwana mboka Koffi Olomide po ete ye azali légende ye azali icône ye azali monument ye azali moto oyo bakoko otouche te na miziki na biso akokani na moto te bokesani yali entre ye na bato oyo nakoloba parce que bango bazali ba leader bango bazali ba musicien international mais kasi bazali lelenge moko te na mopao mokonzi makambo oyo mopao asi kosala na monde ya miziki moto moko te nano asali yango te kasi tokobeta na bana nanga nzembo ya mboka na biso mokolo nini yo okofanda obeti lisolo ya motuya ya inosbi parce que ntango tokotanga ba musicien international tobosana mwana mboka inosbi te ali na kati oyo légende na biso Koffi Olomide apesi ye kombo ya koloba ete Michael Jackson ya miziki na biso ya mboka mokoni yo kofanda olobi maloba na ya kitoko tokundeli olakisi ete ya solo mpenza ya bongi bapage oyo tomona ekotuka bato butu mpe moi tongo mpe pokwa yali bapage na bino bapage tokomona ekofandelaka bato ekofingaka bato ekokritikaka bato ekotukaka bato ekolobaka mabe ya bato ekosalaka mabe yali bapage na bino bapage oyo etikaka etiaka bolamo te ata moke te ya bato bakosala mindule fiorité ya mboka na biso yali ka bapage bapage na bino ndeko kodesandraka bamusicien bapage na bino ndeko saka ete tomona bosoto mpe mabe ya bamusicien eyali bobele bapage na bino ata musicien asala eloko ya malamu ntango tokokende kobeta parce que bobombani na nsima ya bapage na bino mpona kosala makambo mabe estce lelo okoki kolela estce lelo okoki kolela estce lelo okoki koselama te mpona koloba ete nazali kokondane bato oyo balobaka Koffi Olomide pourkui bango nde bazali wana bakoki koselobela bamusicien nyonso te pourkui bango bakoki kosala boye te estce bino bobandi mpo biso tobanda mingi nalobeli oyo bato bazali bapanzi sango oyo bayekolaki mosala wana ya solo ozali na raison ozali mpenza na raison bato oyo bayekoli mosala wana likambo yali te bayekoli yango mpona ntina estce yo ozali kosala yango yo oyambaka moto na plateau na yo adenigre libota mobimba denigre bana oyo ya ye osalaka ni soki ya solo oyo osala journalisme soki ya solo oyo otangaka yango na ntango yo oyambaka moto wana eloko nini ya motuya yo osalaka mpona koepargne eloko ya motindo wana eyali te ata moko te oyo ezali kokomela biso na misiki ya biso ya lelo ya Congo ezali bino moko bato bolukaki yango
yango bible za kolobe te libulo botumbola ki baninga bino moko kaka nde bokosani bokota na kati esika bino bolukaki baninga bakufa bino moko nde bosani nde bokokufa nde makambo to komona lelo parce que nyonso to kobika lelo ezali oyo bino moko bolukaki yango bino moko bolukaki yango bokreaki yango biso toali kobika kaka na makambo bino moko bosalaki tokobina kaka na danse bino bokendaki yaka malamu kofinga moto yaka malamu kofinga baninga yaka malamu kokitisa misala ya baninga koignore pe kosala bosala kabane ya komonte image kolakisa bato ete inosudi azali mwana mboka te soki mwana mobali wana azalaka makasi te soki mwana mobali wana banere na ye ezalaka solide te akokaki kosala eloko moko te ekokaki mpe kokomele mwa pasi na mbenga bosolo mpe na bosembo ezali mpe moto na ye ezalaki solide moto na ye fandaki yango monaki ete akokaki meme kosirimonte na makambo oyo bomontaki contre ye. Alors vous venez pleurer pourquoi? Bokolela pona nini? Likambo okolisa bino ezali nini? Bosipote banda nanu kotombola feregola banda nanu kolakisa misala mu feregola akosala banda nanu kolobela misala ya feregola asali nini? Feregola beti kobele concert feregola aza na succès ndenge nini? Feregola asalisi émission bato bafuti mpo baya kolanda émission feregola asali actualité immédiat ya feregola yali nini? Lobela yango toyoka ils subi elongo na bango nyonso fali pour pas feregola va se retrouver na Portugal. Est-ce que ceux qui y offendent ogo critiquer ils subi te ogo critiquer feregola te okoloba yango na bosembo parce que nous avons qui bana mboka misato ba se retrouver na Portugal ngana sepelaki na motema nanga bite ete ezali bendele ya mboka na biso ndeko sani ekotombwama esika to komona bapaya bana na biso ya mboka bandeko na biso baya na biso ba musicien na biso bazali ko se retrouver siko yo est-ce que billion boki ko le bayango bato ya kofi batika nani babanda ko lebela bato nyonso. Est-ce que c'est obligé? Tant que je ne cite pas personne, tant que je ne parle pas mal de personnes, tant que je fais la promotion de le qui est les gens, où est votre problème, où est le mal? Ça vous dérange où? Ça vous pique où? Quel est le problème? Quel est le souci? Quelle est votre difficulté? Ça vous dérange où même? Tant que je n'ai pas encore fait quelque chose de mal. Donc, il faut se concentrer. Tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est vous-même qui avez cherché ça. Il faut supporter. Moi, je n'ai pas trouvé quelque chose de mal. Nous, on est concentrés. Il problème là, c'est notre problème. Il problème là, c'est ça là où votre agitation est commencée. Il problème là, c'est là où tous les problèmes ont commencé. Vous êtes agité pourquoi? Nous sommes concentrés dedans. 2025 là, si Dieu nous donne encore la souffle, tokotalaka tokozaka na bino tokomonaka te tokotalaka. Na moni mutu moko komelanga na inbox te jika omoni ke bango balobaki ete kofa kobeta te bazali kochande ba défi que akotombisa te problème réalité. Soki lelo tozomi na histoire guichet fermé et bana lelo guichet fermé et banda na ye moko lwambo makiadi guichet fermé et banda tina Elisabeth Chalamwana guichet fermé banda lelo te guichet fermé et banda kala ceux qui sont l'ordre, ceux qui sont les mines et banda lelo quand on a vu ça comme que la monde de la musique et la cité makambo nyonso banda kakala babili ya belle basala yango mama Pongo Love azalaka première femme africaine ya kotondisa basali ya minene ya bamindele guichet fermé bien alité.
Pourquoi bino bolingi soki likambo ya na ngambo na bino biso soto ndima soki ekomi na ngambo na biso tolobi ete likambo bino bolobi ya libongo te mokili ezali monde ya barecherche biso tokokende tokoluka soki bino bolobi bongo ezali yo biso tokondima soki tolobi ezali bongo te tozali au milieu du village te te. Lorsque vous nous imposez de parler seulement d'une seule personne, vous croyez que c'est net? Vous croyez que c'est normal? Parce que vous êtes en train de nous obliger de parler seulement d'une seule personne. C'est comme si c'est lui, moi-même, je ne peux pas parler de ce Kofi Olomide qui a commencé l'histoire des guichets fermés. Ce n'est pas Kofi Olomide, parce que ça a commencé depuis longtemps. Si même Elisabeth, Nakoemba Nachini, va sala guichet fermé. Bon, il y a plus de 20 ans qu'il a fait ça. Assumez vos horaires. Ne pleurez pas, assumez vos souffrances, ne pleurez pas, ne se lamentez pas, acceptez ce que vous arrivez aujourd'hui là, assumez ça. C'est vous-même qui avez cherché ça. Maintenant, où est notre problème? Maintenant, où est notre souci? Vous nous exigez maintenant d'être église au milieu parce que c'est ça notre travail. Nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas des fanatiques. Vous avez raison. Alors, vous et moi, nous sommes des journalistes. Est-ce que ce que toi tu nous demandes là, toi tu le fais? Est-ce que ce que vous nous demandez là, vous le faites? J'aimerais voir une Nosoubi faire concert quelque part. Vous soulevez une Nosoubi. Vous dites que notre méga star, notre jeune international, au nom de Nosoubi, jeune leader, l'enfant de nous de la RDC, avec une maman na moubangue na concert, j'aimerais le faire. J'aimerais que bon ça la yango avec plaisir, avec succès, sans de polémique, sans des humiliations, sans de moquerie, sans de quoi. J'aimerais que vous faire ça. Si c'est facile, parce que c'est facile à parler, c'est facile à critiquer, c'est facile à mettre de blablabla, c'est facile à tout faire. Mais de mettre ça en pratique, c'est ça le problème. J'aimerais vous voir, vous passez la te mettre sur ton plateau là, parler de hippodium. Dit que nous, en 2025, nous avons le phénomène qu'on fait l'idée, il peut dire les choses de la biso. Alors, tant que nous, chez nous, il n'y a pas les insultes, chez nous, il n'y a pas les humiliations, on veut au fil et on fait le marketing, on partage avec l'amour, avec tout ça là. Et puis c'est fini. Il ne faut pas namokili. Kokendaka bipayo ezali ya mabete lukaka kozalaka esiko malamu yali lukaka kozalaka esiko makambo malamu yali soko moni likambo ya mabe ezali soko ko pesa makanisi pesa soko ko bakiselo ko bakisa soko ko pesa implici pesa soko ko bakiselo ko moko bekoki ko salete makambo kende malamu kende. Vous avez adopté mauvaises conditions ya mafinga ya makambo mabe. Voilà, aujourd'hui ça vous attrape. Vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Même marketing, vous n'arrivez pas. Ça vous arrive, ça devient maintenant compliqué. Vous êtes coincé parce qu'il y a plus, au moins, je ne sais pas combien de fans. Oh, vous allez contribuer parce que vous avez voulu ça. Nataya Koluka Keba chanter ka victoire ya Mutumoko. Vous s'attirez de menus partout. Na pensé à kokanisa keno balo de la bino kaka bakanisa kaka bino ke bino ndo boza ba meilleur bo bendi ba ennemi presque partout ba ye ba tondeli bino. Vous voyez? Ba ennemi ba ye ba tondeli bino. Parce que vous avez cherché ça. Platinum sur le marché, parlez de ça. Platinum sur le marché, parlez de ça. Parlez de ça. Bon, c'est la marketing, nango. To bete la bino maboko. To tombe la bino. To le bete la sola musala ko sala mamalamu. Biso nyoso to ko sala. Bo banda bongo biso to ko landa bino. Est-ce que la monde Yasikeli Joka mutu alobaka ete Olympia natondisi Olympia place akotelema ali te. Joka lelo eye koloba ete ba image wana ezaka ya lokuta
ya sikeli te. C'est à l'époque ya azalaki atalako mais Dioka azali journaliste azali mopanzi sango lokola yo lokola ngai lokola ye ali mutu alamuki te ke ngai naza fanatique nasepeli lelo nalobela mopao te ye ali mopanzi sango lokola ngai lokola bato bakolanda biso parce que il y a la différence entre le fanatisme et être le journaliste. Quand le barrette, quand je m'en vendais comme ça, je me piano. On était seulement ici, on était sur le métier. Malgré on sur le plateau, on savait que non, quand on parle de grand H, tout ça comme on a joué un piano. Mais ça qui n'a ma fille, ça qui n'a pas polémique royale. Vous, chez vous là-bas, ce n'est pas polémique royale et pas la bino, Ezali, ma finga, Ochola, d'émigration, de n'importe quoi, les injures. Et donc, vous allez même au-delà de tout ce que je suis en train de dire, tout ça là pour vos propres intérêts. En tout cas, il faut changer. Aujourd'hui, il ne faut pas venir pleurer. Aujourd'hui, il ne faut pas venir se prendre. Aujourd'hui, il ne faut pas venir kolela. Ataba lobi soko leli, maya mi soko bimate parce que yomo comme te banda mabe, il faut changer. Alors le Kofifi et le Kofiette, nous on devait se concentrer parce que nous avons des projets sur le marché. Bakri peut continuer compliment. Ndenge toza botoza na embouteillage, ndenge toza na anti-divorce. Ezali kokende koba. Bientôt là 1 million. Ah, tozo le baboza déjà na 700. Na 5 jours, 6 jours. Na 700. Embouteillage, c'est un bassin quelques. Vous imaginez? Bientôt là 1 million de vies. Donc on a tapé fort. Platinum, deuxième volume, Eza Kolia, Eza Namutute, Eza na camarade d'été. À ne pas oublier, les produits, Eza Luna 2025. Maman na moubangi na concert, Eza Ngisi gauche pongi, Eza Ngisi droite pongi, Bako te pate paloko la mbisi na kache balema et Cécile, Bako ngaka, Bako mi kolelaka, Bako mo lukangai, na banda kolebelaka bang, Bako mo lukayeku na banda kolebelaka bang. Toti kalaka place so telemaki, mabende kofinga, mabende kobosa na principe tozali yango. Moto moko te akolela biso nyonso tozali awa mabende kofinga tozonga biso nyonso mabende kofinga so tosipelisi mabende kofinga alors totombola miziki na biso ekozala malamu mingi. Merci beaucoup, bo s'abonner, bo liker et bo partager, bo kende nango likolo bo bosana te ke toza wana mpona kopartage le bino ba news ya musique na biso. Alors babe na muto kolila biso toza concentré mais pas azana carnet o eza rempli na ba programme kala te ba concert na yezo banda boyoka ki anosaki yango il n'y a pas longtemps et puis ba tournage pe ya ba clip ezali ko sale na kaka comme l'habitude. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine, bye bye.